Otangelo liste ba musicien ba bimana Karine. Et puis soka bimina ebe sexe était les malisute. Poani edingwa lega kiana. Ba fingi Koffi Olomide. Ba fingi Koffi Olomide ba fingi na biso ba congolais. Ngane nazawa vraiment braza vraiment tana ndoto. Non qui était Folo barabie Karine nda la rapproche nanga. Omoni d'abord nda be bana na no ba chinois. Na ba charge. Bazala na lo bandoki. Vous comprenez? Et puis bandoki à 2021. Bana wana. Bon, bango, bon, je ne sais pas, je n'ai rien à dire concernant eux, mais sinon, bango, baroza baliango à distance. C'est mon nigi ndogi musika na nguba et ça là moi, ba vertige. Affaire, ya makila ola baron. Allez Sabino, bakozara proche naï. Au moins si soko bimisara règle c'est que espoir ko boteza. Vous comprenez, nous la Karine, nous avons réglé na noté. Et puis nanda kwa Karine nani déjà qui nanda kwa Karine alia. Ba tout ba ebi que non la fille les plus sale de la République démocratique du Congo za Karine. Vous menez là na mutalipo ma gena là na Karine a parlé. Ba tout le roi ba brigade. Ngana ebi kenga na ebosana na ngaka brigade existe. Ngana ebi que brigade akufa de akal. Moni soki mutangoloba ke Glory Olangi alesa batu makila wana na kondima ke Glory Olangi alesa Jaël Show makila po Glory a reglaka prevane ye wana aboti mwana elakisi ke mwana mwasi a reglaka po Glory a banda ko héberger Jaël Show ngomba abanda ko héberger na ndako naye mutabimisela biso mutayela biso Jaël Show ezana ya Glory Olangi Glory ya mutasala ye Glory ya mutafula ye miel lisusu yiwana oza jeune numéro bimisasi pa ba mibange ya ba madilu système oza jeune yo miel obimisi nzembu abimise na nze soki eba mise ba loka ba miel vraiment ba kotika la bango te ayemba na voir arrière yo déjà mona musicien fauteuil loka miel a rosa na mboko rien tika musicien loka la miel abimisi na no album ezali na 57 nzembu ata nzembu moko te yokani miel vraiment zo fingisa biso ba musicien pardon zo fingisa abimisi générique ne moko wana ça c'est impact 3 vies matrice batumba et puis batulora ba Karine ko ngobimane bien il faut bomaminda kana za pembe bon santé il faut bomaminda za ne longa ba dinosaure ye de yatana et de geleka moni faut OK poto bakenda ngolo ba ken piano ba Frank Stemai OK mami Kilipa OK boulot mutuma boma vraiment donc musique vraiment oui rançon des alrande mien et à régler noté moto abimisa règle rochela batubil na bilo rolé ezali moto a réglaka parce que yé a régler raté abota raté sigo arobimisa la règle ngo na quelle magie et là ba bes na bango lokuta bazoluka ya maramba makila ye na mwana mwasi wana salité a bien te blandi no mari le tout au salama dans l'équipe nationale tout le monde absence na ya yo abiré et puis na janvier qu'est-ce qui se passe bango na bango nde bazawana Karine Mokonzi Lekechu Jaël Show Afilora Wadol ainsi de suite bango na batonga na ka grave na ndenga ko sarana te so nini mi webi kela baron a réglaté parce que nous qui on batune quoi moi si sur ofandi na a réglaté otimbela déjà la radana ba signe mibali baboya raboya ke pamba ye na boya mobali te mibali nde baboya rae o mona soka beti biloko mai abeta boy mai yango moni mobali akoluka sala retrait po mobali moni biso mibali nde to la betolinga zo beta makembe so boa ki lokwa nde ta bakati meni il faut produire mais au depuis mutabanda ko boira na kati ezwa raté siko ibisanga ni spécial la boya na la baronne de musique te ngai mamba te ngate na bengana nde Karine pona ki lesbienne eleki trop on va le Kechu PD to de ki PD il peut le Kechu ndenga zana bino koloba français te sori français le Kechu bi koloba ezaka la Bible mo la Bible Karine kuta yebino ko komate ata yebisera Karine akomeloka je suis là na WhatsApp akomaka te yatindaka ba voice allo za wapi makambo na to sala yo ndeni Rossi TV kuna to mona ba théâtre musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. O s'abonner, OK na notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV.
nde makambo. Bonjour et bienvenue déjà à l'émission Nabino Forever et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matoumon, autrement dit Marcelo de vous. Veuillez vraiment nous excuser, nous avons reçu une télévision pour attendre notre service binoté émission. C'est qui vraiment un problème technique. Nous avons technique et nous avons caprice nango et moi une semaine notre service qui binoté vraiment pour présenter la désolation na biso ya biso. Maintenant tous zongi on a pour nos serveurs bino bino webi kandi to sela bino musala. Je salue la présence de mon caméraman Mirakinzi aussi à madame Ronsi Mofansoni et aussi à monsieur le DG Tabita Kiambi, Sarah Kiambi étudiante à Solo et à Poto, Miel Nziola, le grand Voulouzi. Bonjour à toi, merci Nabatunyo Sobolingara, merci Nabafan Nanganyoso, merci à Lionel les potes, les grands DJ, merci à Tonton Sky, Tonton Smith, Wanabatunanga, Mohamed Bekam, l'histoire vraie. Bonjour à toi, Salam Griezmann de Toyo Kanaki, Boss Amboka Nelson et Kiambi, la famille Kiambi, Tantine et Kiambi, Mbote Nabini Biska Bozali, Nene Kiambi, Tantine Abana, Mbote Nayo. Bandeko ba bolingo ya Ronsimis télévision bino webi actualité zo circuler mikolo yo affaire à Karine Mokonzi. La baronne a indi simboka, la baronne a Pandi Marambu, la baronne a Abibatu nyonso bazalaka na ye même l'équipe nationale même ba pure na ye et zana bateau yo alambelaka bango makila. Te makila ngo akata loboko achi makila na biloko e. Si makila ne bimagabasi e to ebiti. Mambo ils ont la rage vraiment, ils appellent un bateau, ils ont cité déjà le combo ya bateau balia, ils appellent un bateau d'ailleurs, ils ont reconnaître que bango pe balia. Alors le solo tout le monde est les gaboité, on appelle na yaki ambangu mbangu et na luka muto azaki vraiment proche pe à la baronne, tout me retourna ye tambiré, tout me roye ba. Est-ce que yé pas ça parmi to yebi bateau yo? Baliango talaka makila ça dit déjà beaucoup hein makila lo bara déjà ebele on a mon non likamo no suka ngo kaka na analyse te photo panzango to beta masolo to ye baba nani to banani te o baliaka makila wana et bonjour. Voilà, bonjour Nayo et puis bonjour Nabatutu Bota la biso monde entier Rena Biri cardinal océan de la presse. Bonjour na Paola Schengen qui est à Londres et pourquoi pas aussi un très grand merci à Alexis Ngandou donc mon cordeau. Merci beaucoup Nabatutu Balinganga Paolo Verri de Souza. Moté maman c'est comme maman Mimi Mujika, maman la Chris Kalanda ota la depuis Bruxelles, le pasteur Papin Chefou donc nakati ya Belgique wana donc Cornelia Douci Givenchy à Tembe donc Dani Bokombe Tsunami donc Rena Biraza. Santé bonne. Ouais, santé ça va, Dieu fait grâce. Donc quand nous avons un corps vraiment qui toque donc peut perdre quand le baranangwa na les airs zapanzamba vitesse que peut perdre à Kabila mais peut perdre à PPL à santé donc ça bien. Pas de problème nazana pour nous répondre à la question na yo donc voilà. J'espère que la fin y a renseigné du nous monio ba sepeli parce que baby pas na yo heureusement ba précision et pas na yo pe amso repère au cité ton depuis bon mo ka ba soupçon c'est comme si yo pe ba tangi yo déjà une mission moko quelque part que yo pe ou lia. Alors to beta ma solo à faire ya makila o la baronne aller sabino ba bozara proche nae. Pour lobby ke bino ba yi proche nae bon nous que amso no ko sa ba tele réalité na ndako nae bon nous passer bâton belé nae. Balamba biloko bacha makila oyo pas seulement bino ba fan nae pardon pas seulement bino ba proche nae et aussi ba musicien mususu o bino pe boyebi balia mutalia eloko wana zalite marambo tikoloba wana ba nini po ndeza au moins si soko bimisara règle c'est que espoir ko boteza vous comprendre mutuloko la Karine atikala o régler na noté na pesi mbote na le boss kinwani. Donc, Balobi, qui donne business société. Donc, merci beaucoup. Donc, hier à régler à noter. Moto a bimisara règle, rocher la batubil nabilo rolé, ezali moto a régler ka. Parce que hier à régler raté, abo ta raté. Sigo arobimise la règle on a quelle magie. Et là ba bes na bango lokuta bazo luka ya maramba makila ye na moi suana salité a bien te blandi no mari. Vous comprendre o azam musala nega fo enregistrer abatu, enregistrer abapel ya batu. Et sa propreté règle nanya ngwa olia règle et puis nanda kwa Karine nani déjà qui nanda kwa Karine alia
batutu bayebi que non la fille les plus sale de la République démocratique du Congo za Karine. Vomena la na mutalibo mangena la na Karine na parler et aussi mbata ala ki salité bizarre biloko na katanda ko pola ndako sola bikedi ba marambo bele siko muto ndako muto pe balia ke bonga ke zapena ba parfait ba sola kitoko. Oh mi sayi dagi na ndako na non. Batika ko epengle ba komba batu na katsa ba marambo na bango ya salité ya buzoba. Donc ba félicitations moni soki mutako lobaki a Gloire Olangi alesa batu makila wana na kondi ma Gloire Olangi alesa Jaël Show makila. Oh. Po Gloria areglaka. Prevane ye wana aboti mwana. Il a kisi ke mwana mwasi areglaka. Po Gloria banda ko héberger Jaël Show. Ozoma banda ko héberger na ndako naye mutabimisa la biso mutayela biso Jaël Show. Eza nani? Ya Gloire Olangi. Gloria mutasala ye, Gloria mutafula ye. Gloria. So Gloria ngo ye wana aboti siko mwana bébé moko na ebisa yo. Mwana Gloire Olangi wana na ebite quoi. Gloire Olangi vraiment na ebite. Moi je vais na la carte plata on signe sur ndeko la ngai. So ndeni mi webi ke la baron a réglaté parce que nous qui on batuna quoi. Moi si sur ofandi na réglaté au timbela déjà la radana ba signe. Mibali baboya kaboya ke pa pamba. Ye na boya mobali te mibali nde baboya rae. Au mona soka beti biloko mai. Abeta boy mai abeta boy mai yango moni mobile la koluka sala retrait po mobile moni biso mibali de to la betolinga zo beta makembe so bua ki lokwa ndeti na bakati mini il faut produire mais au depuis mutabanda ko boira na kati izwa raté siko ibisanga yango na bazo kima bazo boya donc as une productrice matrice batumba et puis batulora ba Karine pour no bimane bien il faut bomaminda. Quand les appels bon santé. Il faut bomaminda zane longa ba dinosaure ya kala. Ane longa ba dinosaure. Yenda zana pour no bimane faut bomaminda et puis banda ko raisonner ba vidéo pornographique ya kala. Ya lelo te do bandi ko boule ba film pornographique bandi ko boule. Nous on prend muta ti lelo mutaza na poto la ta kale soit vert et puis ya mudinda. Ya na sensité sur règle nini yo ke bimisa. Et puis ndenga zana ala ta no kale soit pembete. Ye Karine alataka ka pantalon mo ba pembe kala wa kanga photo chaka bibo mona mai moko bwetele miana mai wana biso batu tozora mai wana to pompa tozora musu mo beto chongo mai to chie pour la kisande tigara mais rien ati oko sabatu ye de ya tana ye de geleka moni faut OK poto ba kendango lora ba ken piana ba Frank Stemai OK mami kilipa OK boulot ba ozongi kini parce que kini nde makambo so yo wana poto oge yambana ba mise bele balaka na ba poto wana batala malisu te ba yebana te sans impact sans idéologie ba mususu kunde ya beti lelo to ebika ke badaya kala menzo randa zanvi tozo comprendre ba tuloko ba brigade ngana ebi nkenga na ebosana na ngaka brigade exista ngana ebika ke brigade akufa de akala ayoka na raté abimisa nzembu te loko te lokola eza wapi miel de son miel lisusu ye wana oza jeune numéro bimisa spa ba mibange ya ba madilu système oza jeune yo miel obimisi nzembu abimise no nze soki eba mise ba loka ba miel vraiment ba kotika la bango te ayemba kana la voix arrière ayemba bien te ayemba na voix arrière yo déjà mona musicien fauteuil loka miel a rosa na mboko. Rien, tika. Musicien loko la miel. Abimisi na no album. Ezali na 57 nzembu. Ata nzembu moko te yokani. Abimisi et puis tala malédiction ya mutu azana ngo na vie loko la miel. Omona ke miel aza maudit. Tala eloko miel ake ko tourner clip na saba mai ezokolela eboye na mwa batuma miel vraiment zo fingisa biso ba musicien. Pardon zo fingisa. Tozo fingisa abimisi générique ne moko wana sans impact 3 vies batu batalier nani oncle Mampasa ndeko vundumo ya Matimba wala na Pascal na oncle Chéribin wala na Mimosa kota carrière batu batalier ngwana 3 vies miel vraiment kotika lo musique te na maison mère ni vocal ni son ni nzembu azwa nzembu ka sekenda mutuma boma vraiment donc musique vraiment oui ranson des arande miel
Oui, a-t-il le roi regretté. Surtout, oui, en seul le roi de la forêt, les big boss de ça, les musiciens, tout, va payer son passe, moutou ma casse. Moutou le roi la miel, recrutement miel, autant la recrutement miel. Nanino. Yeba soirée dans la zamba, yeba soirée la concert, à Outara Biboua. À la tara, sapa tout moro boé, na pantalon, moi, bien patte d'éléphant. Vous comprenez? C'est la miel, la bando, ça, mais la liloba. Vous comprenez? Bah sérieux hein. Bah tu l'auras pas miel. Tu n'as pas attaqué qu'à trop miel ité. Na attaqué miel azala nini vraiment na kati mboka o genga na ki attaqué ka miel. Yango miel ngo po simbi kisi toni. Pour la moloba kombo nobo. Vraiment. Et ça ben Michel Moussousso ezo salama za pe na batu musu ba iba proche Karine o zara na bango ba tangi pende ti ba kombo na yo ke bo za pe bino pe olie bilo. Te folo barabie Karine nda la rapproche nanga. Siko banani oyo zoloba no otali bango na ba vidéo ba lobi ke soit disant bango tangi na ba musicien musu ko ba lia. Omoni d'abord nda be bana na no ba chinois na ba charge bazala na lo bandoki. Vous comprenez? Et puis bandoki en 2021. Vraiment dans la ndoki en 2000 à 2015. Mais ndoki en 2021 au Pumbwandeni. Ba prière est tondi partout. Narata Congo, au Pumbwandeni. Et puis bana wana bango je ne sais pas, je n'ai rien à dire concernant eux mais sinon bango baroza baliango à distance. Moni ndoki musika na nguba et ça là moi ba vertige. Voilà, il s'est déchaîné, habillé dans ma moyenne, Karine Aza proche naïe, Yaza proche là, baronne. Proche là. Mais du moment où on qui est pas naïe, vous passez pas la journée. Tenga bando qui est pas naïe, yenda bando est pas dans la résidence. On n'a pas naïe, un problème. Yenda bando est pas dans la résidence, ça y est, tant que tu pas là, il peut libérer paquet. Lali. Alors ouais. Car là la palette, c'est là la nambeta chéro no la de tia za na poto, ya rola la nambeta bon. Ta petite sœur a roya pe la palette pa là ya soroli basani ya nikele linga bakale so après que. Yenda kuna sala musala tenda ku solo jo bikeli ndolobi. Mais c'est pas mon bal il faut yo sa musala. Rambana. Malambal ne na kala, na mukili ya kala. Ba c'est là ala elongi mabe wa. Na linga ke batanga masque de vieillesse. Voilà, appel au Salama, l'équipe nationale, tout le monde est absence, il y a eu Abiré et puis il y a janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, Rena Birindaza a décroché un appel à l'individualité. Tu vois, on a décroché un appel à l'individualité. Et puis, bango na bango de bazawana, Karine Mokonsi, Lekechu, Jaël Licho, Afi Laura, Wadol. Ainsi de suite. Bango na batonga na ka grave na ndenga ko sarana te. Kande bazawana. Et l'okopé et panza bango ezali jalousie. Pour équipe nationale si lelo existaka. Ezaraka nga na janvier nde bako l'équipe nationale. Qu'est-ce que batutu ba kenga na janvier kande to kangama. Nga na janvier kande to zala. Nga na janvier kande to liaka. Mais siko bango Oazaboui, beaucoup de la mukoni. Pour Karine Dengazala, on a la difficulté financière. Li pendant ton faut la membre ba cotiser, ba sombele lai. Ape ba beba na blandi no mari, na nyo sombele. Mutazwara vi na ya charge na poto ya Myriam Wote ya basta. Andima risque. Yorobima ke ya na bango. Mais tala marambasala ndako ya Myriam. Asola basani te bilobela okomi ko tonga Myriam na ba et pas ba voisin ba bilo mo rajar wana ya na sens te ba tonga na kabango na bango na ndenga ko sarala ti. Et alors ngala pesa ba merci à trop na maman Sylvie Pata maman pasteur aza vraiment musali na nzambe ya solo o a pasala ba prière na équipe nationale batumabe ba longwe. Tout ce qui est en janvier, banda pe recrutement en janvier, tu associer tous les journalistes et tout ça la paix appel nabiso par rapport à que non, tout quand qui ça va journaliste nabiso équipe nationale. Parce que ça là pas bango, oh bien mo recruter. Équipe nationale originale yango yonde. Oh bo ça n'aura bien ba nga na janvier. Tout on a raté, tout soit na raté, tout kabona raté, tout à la réussite comme. Voilà.
Fana aussi nous mambo eza héroïne. Na yoka de Karine. Na fille mobe ba solo la ba tonga Sinta Wadol ba série wana e ba tonga nani fille nani ya fille Laura. Kandi ba ba série wana nde to alaka na ba kin awa. Yoka a fille Laura yalinga ko lakisa nini azelongi lokwa mungusu mwana ba otonga alongba kuna fia mal chance muna atira biso tunde toza tozora mibali ya malonga yazora mobali ya malonga te ala raba pousse-pousser soit muna soit azu mobali seke type mobo asala ka kopa baleka na Belgique soit ni kotonga tonga ouais ba otonga jour wana ya filora la te kale soit bien te kale soit toboka bino botonga tonga aka batonga tonga ye Karine atonga aka. Surtout les ketchup, maman songi. Encore PD. Les ketchup. PD. Les ketchup PD. Yebite que nos choses à la PD et réputation ma bekenda, image ma bekenda. Et puis ça là nos PD à race bien. PD tala fora sazana. Hein? Ana race le les faso bota. Mauvais race, vilain type. Karine pour na lesbienne et les trop. On va les ketchup PD, trop de PD. PD pour les ketchup n'enga zane bino oloba français te sori français les ketchup bino lobezara la Bible mon la Bible ne français les ketchup est bien wana donc en dehors il y a la Bible voilà il muso est bien zate te Karine nguta ebino ko commenter ata yebisera Karine akomelo ka je suis là na WhatsApp akomara te yatindara ba voice allo za wapi marambola to sala yo ndeni soka meko ko taka François ka nzambe pardon ope munongo na biso te biso bala kisa de monde lo de bria mo wa jawala soka lika ka bandaka ko kaka ya Myriam Boni j'étais pardon nzambe ya Myriam limbisa pardon ya Myriam yebi kaka pardon biso bala kisa oyebite ba ebisa ko ta classe yo bande ko landa nzela mopono. Vous comprenez? Mukongwa Karine mokonzi soke zalari mir. Mais linge zalanda kwa Mobutu. Bulega ane batonga ngo. Vous comprenez? Donc vraiment la monnaie to souki a rapport la lelo. Montréal pardon. Bah signaler la régie. Continuez. Donc voilà, banda wa Mobutu. Vous comprenez? Bah Karine. Enda kwa Mobutu par rapport à Mukongwelemba mirite. Mukongwelemba mir na ndenga ko sarana ti abeti citro. Jour eza oya to sale mission na tangelo liste ba musicien ba bimana Karine. Et puis soka bimi na ebe sexe était les malisute. Poani edingwa lega kiana. Yango mona gaza ke edingwe ngana ko beto mabe. Yo lingo wangana. Edingwe ya matili kolo akia silisa bimi. Petit nanga okosombela ngata ibika pite banini. Oti kolo wa. Na sombe ngam na sombela edingwe ibikap edingwe mukongo pasi awata osama solo et puis edingwe olinga wanga na keno babimaka na ete par distance bobima ndeni si le continue donc il continuera quoi te biso to bato to sambela biso to ba chrétien o ba ebi lilo banzambe o batambola na respect à nature. Vous comprenez? Donc linga pena profiter au moni ba Brazzaville ba fingi kofiolo mide mabe. Ba fingi kofiolo mide ba fingi na biso ba congolais. Ngane nazawa vraiment Brazza vraiment tana ndoto. Non qui était na Brazza bana bato mbongo te. Brazza baba pauvre. Na Brazzaville, il n'y a que de pauvres mendiants. Les coureurs de jupons. Na Brazzaville.
non seulement musicien makasi mutu lokola roga za forme elongi ya vundumonde kwa nkusi ya nkutu tala roga wana aya nanu Kinshasa abeti concert na village Chetemba 12 personnes et puis 12 personnes oye mora uta na bango Brazzaville na bangba ayo beta concert à $100 Koffi Olomide ako se déplacer ke Brazzaville beta non soki bayaka ko beta na Brazzaville ça pour la ko appauvrir mboka na bino vous êtes que des envieurs. Yo finga Koffi Olomide yo boule tam so kabeli Koffi Olomide $10,000 $50,000 c'est que leki Koffi Olomide na mbo wana libangati patron wana patron ko sala ko ba jeter ko boule te ke non soko kabeli li fali pupa $50,000 héritier de na be $50,000 c'est que leki bango na la oh na bien Brazza est-ce que bino vraiment Brazza nde bozala voilà fleuve Congo ala rano ya biso. Et puis kombo wala na nu Congo ya la rano ya bino te boko créer kombo na bino mususu te po biso to na ba Congo mater po to so Congo République démocratique du Congo donc Congo wana euti na kati ya ba pouvoir ancestral ozo comprendre na kati ya Nchwaka ozo mande place ba kombo wana ye fleuve Congo po eleki na Congo na nini na embouchure awa ebandeli na boro nini oyo esika Stanley akenda ko telemana ebandeli ba place nde yebo eleki ebandeli pas donc le fleuve Congo ça nous appartient. Bref les Brazzaville ba la droit ko pêcher tambi cité na kati nini wana skotokei oh Brazzaville est-ce que Brazzaville ça poto poubelle etondi kuna na Brazza. Nous avons plusieurs provinces au moins 26 provinces tozali na 457 langues na kata Congo ba langue na biso ya senado tala ngo 400 et quelques Kinshasa elegi Brazzaville point noir na munene. Le Brazzaville, vous êtes d'abord qui pour insulter Koffi Olomide, insulter les artistes et musiciens congolais? Nos artistes et musiciens congolais ne sont pas de pauvres. Roga na bino na ba musiciens na bino ba na carence ba sengle na ba caleçon na ba danseuse na bino ba na carence ba sous-vêtements na ba soutien à poto. Roga zo kende 17 ans ya bimarata Brazzaville premier voyage roga voyage grave. Ya roga aye alongwe kuna aye puis aye na pirogue mbongo ko matala kanu rapide des ate roga c'est un pauvre c'est un mendiant c'est rien vous comprenez c'est rien na Congo on a tout Brazza baza na aluminium na Brazza bana colbat bana coton biso tozali au moins na 6,000 et quelques sortes ya ba diamant na Brazza on trouve ngwa na maramba bale to betara bango papa so tokeli bango moi toche moi frère toke nil vous comprenez et puis d'ailleurs projet ya pont otolinga to sala entre Congo na Brazza to sala ngo lisusu te po to moni ba Brazzaville ba komi ko déborder bino richesse nya malonga bino boala kana le pays ya bandumba oh ya kitchen et puis ba Brazzaville ba yebi ba kisi ya kolongola zemi na pharmacie ko sala jeter ba fi ya Brazza bango nde batu ba fingisa biso ba congolais na ba Europe wana na ba pays mususu au moins na Brazzaville ka yibine na magasin vu que bah tu es de quelle nationalité? Au Congo, je suis un Congolais. Mais précisez, je suis de Congo, Brazzaville. Tu n'es pas du Congo, hein? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes aux alliés de la République démocratique du Congo. Et l'eau comme si celle unie est imbattable. Tous avons la après vané, tous avons chan oyo soki kan. Tous il y a déjà avant la Congo avec tout honneur et président Nabiso Félix Tshilombo Tshisekedi. Le biso to c'est la polémique. Il y a biso na biso et ça la biso bien. Mais Ouganda kotate. Brazzaville yate. Po biso na biso de binde to bongisa naka. Vous comprenez? Yo moko tokei po mona ke ba Brazzaville ba loka ba machine à photocopie. Tala ndenge bazali. Ba yeko sala ba Brazzaville ba sali nani oyo. Ba sali nani kombo nani? Baba ndio Petit Wera. O Petit Wera jeune ngo azana ne longi bien te azana no mutungu ba Loro la vie Antoine era bandaka musique kala la 1914. Viens Antoine nani Antoine vient Antoine yebi vient Antoine te. Te Antoine vient Antoine mo boye. Te ah et bon Antoine ezaka Kofi. Te Kofi ngana kobenga e Koffi Olomide.
azana nous forme siko balongo na petit wera basali sous photocopie petit Kofi yango azape longi mabelo la miel de son auto za ça c'est impact ça idéologie petit basali sous petit Kofi petit gali babimisa petit Ferré petit héritier petit dan barobimisa bimisa musique malonga musique à Brazza on peut le parler sur le plan international. Les Congolais font la fierté de la musique africaine. Il n'y a que le Congolais. Oh Ivoirien, oh Nani, Bazate. Il n'y a que le Congolais. Il y a eu Awa Fali pour pas premier héritier Watanabe deuxième na iTunes. Pendant plusieurs jours. Il y a des jours comme à Brazzaville, là, barolo belata maraba nombre de filles. Tout l'équipe bango. Donc respect. Kofi Olomide, le quadra Koraman, Papa Chéri, Bin Adam, Weranson, Fali Poupa, Héritier, Ferregola, ainsi de suite, Fabrikas Maestro, ce sont nos artistes et musiciens congolais. Barobi no Mundibu, Bawaze Kwamukuwa Bongo, Brazzaville, Bofinga te, Tolekibino na nyonso. Toi na ba train, toi na ba canot, toi na ba bateau de pêche, toi na ba Babor wa kingakati. Rena bira fâché. Ebisanga. Talara lo wa kingakati. Yana beauté à 50 000 pays. Côté les gens. Dans la côte kingakati go. So boulera kingakati yana beauté à 50 000 pays. Donc Brazza siko était les matins. Et puis moto ya memele la roi Léopold de Sango. Ya ke en Afrique na tiki ba pays bwena batu. Ayebi sa roi Léopold de Keno Brazzaville kuna atika batute. Si le roi Léopold de ayebi ke na Brazza ba chimpanzé bazalaka nde kuna po Brazza ezali terre selon carte sa mundele. Ezali pays, ezali place ezali réservé pour na banyama, ba makaku, ba mbwa, ba cheval, ba antilope, ba nini. Ayebite que non Brazza soki ba bisi roi Léopold II na Napoléon II que non Brazza doit comment kofanda barokamwa mabe Brazzaville les ali pays moko inhabitable ils n'ont rien si Brazza ba rolobelelanga pétrole Brazzaville bon toke un an ngoyo votre bilan soki pétrole soki benine ya bino ya mukiebe kwede bo produire combien? Bon produire combien? Bon ici combien? Mais le Congo, Tozalina, au moins 4 kivettes centrales. Il y a pétrole. Quand on parle de pétrole, na 4 pétrole, tout le monde a carburant, tout le monde a Babylone est belé. Aujourd'hui, on a 4 pétrole, ressources, kivettes centrales. Toi, on a 4 5. Ah, wa kutu pétrole qui passe ici au bimate. Quand place to fande au arabenase à pétrole bandi go bima. Na brazo ko lo na ngai likola nyini o mona ngo boti metala na Congo. Tala likola tol. Nzete zo bota ma likola tol na Congo. Ah wa to likola béton, metala nzeto fandi likola béton. Yebisanga. Braza bwana okapi. Bana na forêt. Bana jardin. Bana jardin. Voilà. Et le rôle, moi, un jour te retrouver au Kekuna à 4 Moussala. Ngalo Brazza la Lugani, malam na Rwanda. Brazza la Lugani. Vomela de Rwanda na Kigali. Na Kenya Rwanda, na koti Uganda. Na koti Bamboka Brazza te. Brazza te. Et puis baba pays voisin na bisote. Total voisin ezali Uganda, Zambie. Bah, nous n'avons pas dit tout au na makolo. Mais Brazza, maïwana pesa ebiso. Voilà, tout le monde sur que mission ebiso va faire une sortie news télévision. René Abira fâché ma na base oyo la baron na zulu ka rolobake balia makila parce que je sais que nous mon émission na ezaki na bachino musoso batanga ki kombo na ye walobike ye jamais alia makila parce que ala marana noté nenga lobika régler donc makila laisse bango erouta wapi et aussi na émission musoso batanga ki ba kombo ya ba musicien na éviter sur ko confirmer pesa sur le tese le kuta mais c'est moi d'atikalo kelanda unaye ba bibila kenda te mutu moko te musicien moko te na kati ya mboka akenda na ndako ya Karine
soki tembe alak sa photo Alex alakisa zoli yango alors idée wana no ekuuta na wapi pe na sur elle meza base idée wana kasi eza ide bandoki te ebo Karine Mokonza andoki ya lelo andoki ya kala ya 1972 kala bandoki ya kala wala ide bandoki. Comment comme la souka émission biso René Biré s'adresser na ba fan aussi na ba chinois au bazo compter IOP Paris bato balia s'adresser la bangote na s'adresser na batutu balingaka René Abiri batutu balingaka ba musicien na biso ya mboka ya République démocratique du Congo et nga pe René Abiri na lela bino fort to continuer toujours à soutenir ba artistes et musiciens na biso ya Congo to défendre bango tina souka buzo ba ya Fali Ipupa. Non, c'est pelanga René Abiri na monango que Brazzaville a mona et un étranger moro boya ba Brazzaville ba pambala. Les Congolais sont les Congolais qui Brazza qui musala, mais les Brazzaville quand ils viennent ici na mibali na basi ezali la prostitution. Prévané pour mon pays mobimba ba na crise na soutien ba fille belé na Brazza balata sous soutien te ba chino ba salaka ba soutien mo ba tinda sous ba soutien ku nezate pour ba fille na bango ma belle za bien zo baby ça ba soutien. Nous comprenons donc sinon na lela bino ya fort Bobengara René Abiri cardinal Brazzaville ou pas monique non à cause na e cano rapide a mbangu mbangu to kuteneka na beach so ipa lingi to sa ne dio na ndenga fleuve nga no na pirogue boye po na pirogue to kutandika to betani shosho après nga na zongi na ngakini so ipa Brazzaville ou pas monique non ane makasi ko lega trop atindelinga ka invitation na zuiga avion na kitika kuna na Brazza to betani ka moi shosho papa après na zongi na ngakini donc voilà. Bon, ma banga dana yikanda na bo asumude. Ndo siliki na. Voilà, si. Inga contact. Te no pe sa suste. Brazzaville la ba lora ba choro ma ba énervé ba. Brazza la. Brazza vraiment Brazza. Tale la ba Brazza ou ba Brazza. Vraiment. Nzambe na ngai. Siliki na. Na fâché la ngamba la ba Brazzaville ba énervé ba. Personne en mbote. Te deux personnes on a fait non pe sa te na pe sika ba tutu bala makanisi na ngambote. Donc, we bagage na lela bino fort. Donc, ba kombo ebele na bogi bino na ndenga makanisi. Donc, makanisi donc voilà na bogi bino ra bongo. Donc voilà. Ina bira siliki na ye ba Brazzaville ba pesi kanda na ndenge ba toucher le jeune na biso ya mboka bossa mboka le vieux quadra. Yo déjà yoka tala JB Mpiana. JB a voyagé à Kekobeta concert na nini na Guinée. Mais roga da kendavi. Ata concert et pas bourgmestre du quartier. Ya Brazza, roga de abeta. Yebisanga. Déjà beta. Bref année, na ba propagande na bango ya Brazza be élection. Au moins na ba olela Kofi lobide vraiment yembelelanga. Vraiment Kofi Kofi pour la taille la lobby. Vraiment. Voilà problème. Yeke finga Kofi. Boko bimisa ba mara mususwa. Ba Kofi olo milieu na ba patron ba légende ba sale belé na carte Afrique. Il faut ceux qui déjà communauté internationale ils ont accepté Ritio Watanabe Fali Ipupa Kofi Weranson JB Mpiana Fabregas ainsi de suite, c'est-à-dire que nous avons vraiment le poids. Niveau to komo ke nango na musique na ndenga Congo même ata na ndenge pe ya monde ba Lil Wayne pe ba ko ya pe ba kao po ba guest Fabulous pe bazali ba innocent pe bazali. Yo pe ba pe sayo digidi nzambe na ngai Brazza vraiment bata Brazza nde bazala bata Brazza ba la mikuse awa soko moni Brazzaville moulaye se ke nzamba genda ko kele bikote basala maboka vous comprendre babaki se maboka la nde ya molimo po ya moulaye. Ba Brazzaville ba yebie le côté Congo, nous sommes le premier pays francophone ya koloba français kitoko. Mboka mobimba bolia ka soki kao balia soni ni soki biloko ne bela bientôt wala. Balia ka biloko mo bela bientôt wala. Brazzaville bazana hémorroïde grave du 1er au 30 balamba ka fufude balia ka kwa. Balia ka kwanga na kwanga.
bon namoni kuna bakangi muyibi photo ka émission na landa na muyibi bonne chance à Léopard na biso, c'est déjà pour ce soir. Toi derrière bino tra Léopard, sans Léopard mon boulot quoi, to tombe la chaîne wana na bokasi ya coach na biso Florent Ibenge. Merci na bato so soutenir nga, merci à Nelson Kiambi, Nene Kiambi, Tabita Kiambi, Sarah Kunga étudiante solo parisienne, la parisienne. Merci à toi tonton Sky, tonton Smith, Mirakin Montréal, madame Ronsi Mofansoni, mamani mama la patrona. D'ici là portez-vous bien, to zongi susu na ba be na boyebeli biso, ko to pesa bino sou esengo, ya be monsieur no bo limbisa biso pona une semaine oyo, vous allez qui un peu na zaki un peu na ko satisfaire binoté, mais tu as des problèmes techniques, mais maintenant ça va, na zongi na pour satisfaire bino. Voilà. Et monsieur yango bo se pena ngo René Biré a fâché ma be na bes Karim Konza lobi bino bo ki ninga se déchaîner aussi na ba fanya so brazande ba fingi ko fiolo mideto zongi na sou émission voilà. Voilà, d'ici là portez-vous bien, au revoir.